kila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo parce que nzoto na ye pete pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Umba nana troublé au mon amour. Bonsoir très chers amis et heureuse encore de vous recevoir vraiment Boza Ebeli na Diamant Noir TV. Merci Nabino et Balandia Diamant Noir Bokota. Lelo toyambeli bino o bino nyonso tu bolingaka toyambaka Koko Madera. Merci na yo poza wana partager vidéo penza na ba groupe Marilyn Bola boye vous partager vidéo to koti boye en tout cas bolanda boye na téléphone parce que on n'a pas le choix to meki et simbité bolanda biso boye toyambi président Mokia Gabriel Oazali candidat parmi ba candidats au bazali validé na Congo démocratique mboka na biso sans plus tarder ba question na bino na otanga poto tunaye mais to bandi bonsoir président Gabriel Mokia. Bonsoir madame. Toyambi yo na Diamant Noir ezamba liboso esengo pena ya koyamba yo mais boni santé déjà poto banda makambo o etali mboka na biso Congo démocratique. Santé ça très bien. Mbappé Zoya très bien sans problème. Voilà, na rotia boye po batala ko awa ba omona yo voilà. Boye bazo mona j'espère que bazo boye mona. Bozo mona elongi na ye ou pas? Non. Bon, c'est pas grave. Tolinga tout na yo mbasangwa mboka bino boza ba candidat boza validé ba candidat mususu baza validé te bino o boza validé déjà yo ozoyo ka ndenge nini po musala ezokende ndenge nini po biso a tozo kaka shosho za na mboka mais bino boza sur terrain musala ezokende ndenge nini po tozo ka élection zoya mais tout na nanu ndenge musala ezokende po na bino ba candidat oyo boza validé. Bon biso musala za na bien mais kaka moi groupe ya ba politicien moko soki 4 bango nde baotya désordre balingi mpe biso te mais balingi kocrée kaka Congo ekomi ya bango opposition na politique ekomi ya bango na pouvoir yango wana biso mpe toza au moins 7 à 9 candidats président tose réunir po tocontraindre bango mais mpo na biso toza po tokende na baélection mais bango balingi baélection te bazofinga machine à voler bon. Au cours de la discussion, on a expliqué bien très bien. Voilà. Mais ba candidat ngo banani ona balingi te olingi otanga bakombo na bango to koyi kotanga po politicien nyonso tu peuple congolais alingi yeba ndenge nini musala ezoleka to yeba biso nyonso po biso to ba peuple toza liboso na bino boza ba politicien fo boyebisaka biso ndenge ba démarche ezosala banani baboyi banani bandimi. Mais ça na oya IDPS oya INC batungulu na bamususu wana basoki 4 ou 5 candidats comme ça baotya désordre. Ok, balandi nyonso bazolanda o parce que oza pena na Diamant Noir TV bandeko boyoka na bokebi nyonso tu o eza politicien na biso bamisusu balingi voter ezala bamisusu balingi ezala te mais tokomi le 23 etikali 2 mois donc là déjà toza en octobre tomoni ke Corneille Nanga ayaki na batone ya ba machine ndambo ekoti musu ekoti te mais ekozala est-ce que élection ekozala to ekozala te po bino boza ba candidat boza sûr que élection ezali po biso tozoka ezali ezate mais toni toyoka na monoko na bino ba politicien ekozala vraiment le 23 décembre 2018. Bon, élection ekozala le 23 parce que travail nanga asali na bato na ye 70% ya travail esalami bon mokolo wana tokendeki jeudi na seni bapesi biso balivre makambo ebele elakisi ke travail ekomi na suka mais tikali kaka mbongo na problème ya machine ya vole wana po to résoudre yango yango kanga na pozaki question naoki nanga report tozela tokende lisusu soki mercredi so jour nini wana parce que po nga nalingi kopesa message ya lokuta te na population oui nalingi ke mona meso nakoma na likambo ya suka nde nalobango mais eloko nakoyebisa bino moko yebabo soki élection eza le 23 te accord ya IDPS accord ya bato nyonso balukaki
et kozonga musique parce que Kabila kotikala toujours na place ici base article na bango 70 na alinéa na bango de la constitution. Le président en place il reste jusqu'à l'installation de nouveau. Lokola nouveau ezate il faut babwaki ba élection mosika po kwa nouveau akoyate ye wana tikala kaka. Ezape suye après la République po erreur uta na opposition po ya rester à demeurer na place ya kolobazanga ite eza bango balingi machine wana. Bon. Sikoyo soki ba opposant tosali wana ya kotikala sali gouvernement na bango mosusu mais mongongo ekimi son ekimi ndenge ezalaki liboso ezalaki bien nayebi te pourquoi son ekimi sikoyo eza benga nazoyoka bino bien te telefone banda oganga après esomba mo edimi ekiti nayebi te pourquoi mais sikoyo ozoyoka ngai ouais tozoyoka ka menacé est ce que bozoyoka biso flongoma bozoyoka biso bien pour so ezalaki bien mais na comprendre te ekiti d'accord lobaka po bazoyoka j'espère que bazoyoka po nayebi te eza combine ya bapoliticien oyo bazomibenga babalen moto bazolinga Kabila atikala na place oyo fa tokenda baélection tolongola barwandais nyonso parce que bango bazoloba o le pays est géré par les Rwandais. Ok, mais c'est l'occasion lokola le pays est géré par les Rwandais biso bakongolais toyei sikoyo na place congolais nyonso avote mokia okomona ke barwandais bakokima na bango soki tobandi suku kodiscute machine à voler machine à voter mais Rwanda akotikala kaka omoni makambo ekesika tozali mais baoyo bazolinga barwandais bakende te barwandais batikala kaka bango nde moto bazolinga élection ezala te oyo bazolinga mpona comprendre place wana bientôt ko ezoba na mwa se namoni ozoloba na se me nayebi te nazoyoka mpenza malamu te je ne sais pas allo ah bango moto baboyi élection ezala baoyo balingi barwandais batikala oui mais président mokia biso totuna machine wana tout le monde ayebi ke même biso atotali na batélévision ya mindele balakisi biso ke machine wana ezalaka déjà bien te eza machine oyo eza triqué déjà avant ke ekoma kuna eza na bakombo ya bato ntango mosusu yo ozokenda ndenge voie normale olingi opesa candidature na yo peuple congolais alingaka yo akoyoka ndenge yo akovote yo mais machine oyo tellement eza triqué ekobimisa déjà kombo ya motu oyo bango bapreparaki déjà babongisaki ntango yo bato bavote kombo oyo ekobima te ekobimaka ya motu wana yango bato balingi système oyo akala oyo tout le monde ayebi toye tovote normalement ndenge bato nyonso bavota kotie kombo na yo po ezala bien est ce que mabe eza kote nini à 2 mois des élections. Bon, nanga koyebisa biso ke po abandela opération nyonso sur toute l'état de la République, il me faut 30 mois. Alors, moi, ok, ça va, le token. Voilà, totunaki question tolobi pourquoi kaka ba machine à voter pona nini te tosala système oyo ya kala oyo bato nyonso oyo peuple congolais nyonso alingi ke bato bayeba vote na bango na maboko na bango moko comme ça bakokonte nani avote nani ke bamachine wana oyo eza na batricage eza déjà depuis kuna batia déjà bakombo ya bato bango balingi ke baleka na élection procédure wana pe seni alobi ezali donc de deux ezali machine manuel na oya électronique bon sikoyo bato bazobosana ya manuel bakangami kaka balongola machine électronique yango na mituni à 2 mois des élections nanga kolobake et ce n'est pas possible système eza codé sur toute l'étendue de la République bon il faut bopesa na 24 ou 30 mois pour la zone ce système ya kala ndenge bino bolingi ozomona te Kabila akosepela mais oui ce n'est pas moi qui ai demandé c'est l'opposition qui demande mais moi je vais m'accrocher avec mon article 70 alinéa dans mon alinéa de la constitution, les présidents restent à la place jusqu'à l'installation du nouveau président. Le nouveau président peut envoyer. Alors, moi, peut-être que vous avez la perte totale. Parce que 24 mois, on a machine, pour batika, batia système à kala, mais même dans le système à sika, yo monité que 2 mois. 2 mois, c'est rien. 2 mois, ça fait donc ça à 60 jours.
répétez sous maman, ezanini. Na lobby 2 mois quand même na 2 mois eza na bato ba koka ko utiliser ba machine wana te parce que eza na ba mama o na ba tata o ya kala ba yebi kutu nde ba simba na bango ordinateur te donc je ne pense pas ba koka ba ya batia kombo. Allô? Sikoyo. Na yo ofele 24 mois ou 30 mois ofele biso totika la kana ba difficulté toza nango moni sikoyo. O comprendre ndenge yo moko lobia? Oui. Nazo comprendre très bien yango bino bolingi ki élection ezala le 23 décembre. Le 23 décembre. Mais au 30 sikoyo zaka ya machine à voler wana. Esika ne toza bloqué. Mais Seni Robi, tozonga sous je crois mercredi. Mercredi, on a toqué dans le baissou, ma comme sous jusqu'à ce que tu trouves un terrain d'entente. Pour moi, la ZEP n'a pas réserve pour les photos là. Deuxième, troisième, quatrième raconte, les officiellement position à Soukandeng toujours nassé. Mais biso kasi ba peuple otoza libanda diaspora surtout non, mais Blaise souvenir, a bien un appel normal, toujours un appel, n'engeza boazo benga déjà, oh déjà zo solo là, bozo yoka très bien. Bozo yoka est très bien Koko Madera, donc à ça a besoin bien un appel normal, tibino bozo a besoin il y a information, il y a un autre tout na information ndenge bolingi, donc voilà. Moi était bien un appel à il y a vidéo pour réseau eza mobulu na kuna na Kinshasa et puis tozo yoka déjà très bien awa. Bolandaka na otozo landaye na boy. Merci. Mais ngana lobi boye, toyoki ndenge yo lobi to la mercredi, bo pesa biso suite parce que biso mité meza likolo. Mais au cas où balobi na bino ke bo voter ka bo continuer ka ndenge na élection et kende ka bongo. Bino ba mesure nini bozwa bino ba candidat oyo bozai o bolingi ke élection eleka bo sani. Bo continuer ka bongo bo sali kana ba machine à voter ou quoi. Décision sur la kozwa na ko dibananga na za la musique parce que trop c'est trop na lembi. To futi dizambongo so ba ko escroquer mbongo wana ba escroquer kaka na za suna déjà ero mona osenga ka na population ba voter nga massivement bona ko benga na ba étranger nyoso bazali awa na redresser situation. Mais la senga sous population de voter nga inde ole ako voter ba Rwandais ole ka ko ba Rwandais bazana biso awa abo mimboka yango bo ciblé ka mwana Congo moko bo voter bino nyoso tout a programmer ale to ko benga na ba Rwandais nyoso voilà occasion ya bien ngwana. Mais question na biso oyo bato batuni pasteur Coutinho Fernando alobi to pesa mbote na part na ye archibishop Coutinho Fernando donc to pesi pena mbote alobi merci pasteur Coutinho. Mais to lobi boy siko question biso to tuna pona yo moko to tikino no bato mboka yo lobi to voter yo peuple congolais olando parce que de partout ba yo kayo oyo lobi projet na yo de société yo soko le lozi pouvoir et loko nini ya liboso oyo ko sala ba peuple congolais et puis projet no ezali nini. Azana 3 points. Merci. Sécurité, économie et sociale. Neto ko développer loko moko soki bolingi. Tolingi bien sûr que tolingi tozana pona yango ba peuple congolais bazozela balingi bazana pona yango bo partager vidéo bo tina ba groupe merci na ba o ba partager déjà vidéo oyo merci na bino. Tozo yo kayo malobe pa na yo président Moki. Soki toujours à su pouvoir si le plan sécuritaire 1 na kotinda ba soda ebele na est ba ko sécuriser na no est mobimba. Na obenga na ba Rwandais ba Ugandais ba ADF na lu ba Tanzania ba Burundi ba zo ko yiba na mboka na biso. Soki na bengani ba ndenge wana production ko zonga na est. Na ko botola ba carré minier biloko nyonso tu ba zo yiba tout na ba gaz zo tout olo ya fleuve. Nini ya ba mai na biso eza côté ya est. Parce que est comme passoire n'importe qui a joué à côté a joué na ndenga lingi abomi a violé na ndenga lingi a oki bileng ya mbongo ya nyonso frère même nene ok bino ba congolais nyonso ko féliciter parce que si le plan sécuritaire lazala bangala nyonso ba yebi bitumba bitumba zaka na est te zaka combine bino boko daga bobeta masasi soto bloka to kima mais biso to ko kima te to ko beta siko Kagame ngapo na ngaza ina ko beta Kagame na Museveni okwa bino bozo banga ye
Oui. mingi bake kobala basi ya barwandaise baza nango bango wana bali bakoma bango président de la République de la République congolais madame la présidente rwandaise ou bien burundaise ou ugandaise mengana kobengana ngana za na mwasi congolaise bango wana nyonso bakokima production ekozonga na est parce qu'il y aura la sécurité. Voilà moto aza pepe na bino oyo azoloba na bino sur le plan sécuritaire soki sécurité ekomi production mpe ekozala na mboka donc okomonaka moto to akosepela tokozongisa bilanga baproduit nyonso to oyo ekimaki tokoconstruire banzela na est wana tokotia baka militaire ya minene ya kote ya Kisangani mpona koprotege baesika barwandais na baugandais bakotaka mpona koya kobetaka biso donc ngai naza na mayele wana ya grave bango bakokolo bango te mpo baza babokilo ya Kagame me ngai naza bokilo ya bana Congo naza ndeko ya bana Congo naza mwana Congo akodefendre monde mobutu bande kobeta bango dada bango nyonso bakokima e sécurité wana soki nalongi production ebana ozokomprendre tozolanda très bien mbongo ya Congo ekovanda na mboka ekovanda na caisse na banke ya Congo oleka nazwaka mbongo naki lobomba na banini vierge na banini tout ça rien du tout il vierge na biso okoma banque centrale donc ekozala te makambo soki ata lelo na bibo na démissionné okuta 100 ou 200 milliards na kati ya caisse ya l'État omona donc eza po moko sikoyo ya bienga na bino pe ya bana poto pena to solo po bozwi adversaire valable ngai oyo mokia mpona yebisa bino si le plan sécuritaire toujours omoni koya koviole mama olongwe na mboka na yo okotika na Congo viole obomi pe ole ata oviole ndenge wana otiki ozobomi pe ese bino mpenza omona ke moto lokola ngai moto na okati na Kagame na Museveni eske mpenza bato wana bakokota lisusa singa aluka nabengana bango kutu ata na pouvoir na bango baza kuna nakoma ndenge Maréchal Mobutu azalaki ata bato bakandeli ngai nayebisa bato eza mafu ngai nazali awa ngai nakokima mboka oyo te mpo na kokanela soki kaka kokanela nde moto avandi ya te mais soki nos frontières héritées de la colonisation ma borne déplacée je vais remettre ma borne dans leur point initial donc okomeka te madame okomeka te omona nga ndenge bomona nga ndenge nazoloba ndenge naza yango wana okokota na munduki awa te soki oningisi matiti na frontière oyo ngai M23 ngai akolanda otina mboka oyo esika oyo obimaki me moto ya boye bozanga ye na Congo bozwa bavantire oyo babokilo ya Kagame na Museveni na bakuruzuza bozwa bavantire wana botya bango na poste ozomona le soki totie basi ya bakandidat président omonake moki aza na mwasi congolaise akoprotege mboka eza teke ngai akobanga oyo bokilo na ngai eza kuna lisasi ezwa no kuna bokilo aza te kuna eza enemi na kobeta ye ozomona te deza elema wana ekoki mpo bino bokoka kozala fiere na moto oyo bokoko vote epuis nakoya wana te mpo na koyiba mbongo nakoya te mpo na kosomba bandako ngai nasomba yango panda ma jeunesse mbongo na se azwa yango panda ma jeunesse donc naza na besoin babozomba wana te nakoya nde kosécurize congolais nyonso tu akoma na mbongo sur le plan social moto nyonso tu ifo akoma na mbongo mpo omoni soki oye na Kinshasa okuta place ya kogare voiture eza te bisika nyonso komona mama ye azoteka mwa matembele azoteka mwa ndunda oyo azoteka mwa eloko donc nateka mpo nafutela mwana minerval masolo wana ekosila parce que mboka eza ya bango te mwana oyo oboti te soki akufi na eske etali nde totangaka na bible si le plan sécuritaire armée ekozala réellement armée ya bana mboka po bino bozoluka baprojet de société siko ngai na dévoile bino armée congolaise ekozala armée omoni baswanaki na Angola omoni RDC eswanaki na Angola ministre ya intérieur ya Angola alobi na Mende vous parlez, est-ce que vous avez une armée? Vous avez une armée de 40% des militaires sont des étrangers. Oh là 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 là, oh là 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 là. La bête qui m'a beaucoup, la messe. Quelle honte! Et en particulier les Rwandais. Yango, madame, yango ba Rwandais basala waka po ba konza biso. Rwandais moto solo, bato pamba. Ayako konza biso boy, bazaki ba mécanicien ba Jaguar na l'époque. Tomi tukana bano bokisoka na Rwandais ba mécanicien, ba osala ko mela masanga na ba boîte de nuit. Mais aujourd'hui ils deviennent nos chefs et puis bino pe bo se pela bana konga ko finga na ka ko ba makambo.
kolakisaka ba diplôme ba français yango siko français nde kobenga na Rwanda na mboko ngana zwa na méthode ya kobenga na étranger po yo koma libre voilà. Maman Antoinette Kinkala lobi totuna question na ya lobi papa Mokia oza sûr que élection na ba occupant okozwa ata soki bato ebele ba voter question na ngai eza yango wana ya maman Antoinette ya biso mama congolaise nde atuni question wana ebikaye kobanga nde yango wana ebebisi mboka yo oza congolais ovote nga bongo siko bavoi na ngai moto mosusu azwa yango ngai naza Jean Pierre Bemba te na bato mosusu te basali makambo ngai ngakoma nanga mokia ngai kolandela makambo na ngai mosala ngai kolandela likambo nalandelaka moto ozala mwasi na ngai nakolandela yo ozala mwana ozala moto nini ngai nalingaka kolandela bato mpona kolandela likambo kaka omoni nga omona na moto mosusu soki bovote nga ngai nakoleka barwande baza ebele awa te bakongolais nde baza ebele si 40 millions okoki kovote nga bino nyonso 30 millions ngai nakoki koleka bakoyiba yango te kabila kobanga akozala mpe moto ya liboso ya kofelisite ngai na butu yebisa mama wana abanga te ayoki azoyoka na matoi na ye moko mais Jires Kimpiaka moi question na yo tuni esi papa Moki arépondaki yango mpona ba machine à voter alobi baza na réunion mercredi c'était ça non réponse na yo o pesaki bato mosusu bakoti na réunion 4 fois tosusu osaliza une fois etikali 3 fois mercredi okona ti tokosisa makambo ya machine à voler machine à voler voilà wana pena kombo ebongi yango wana Nadine essaie de Panama bopesa confiance na machine à voter est-ce que topesa confiance na machine à voter arépondaki déjà question wana ke non bopesa confiance na machine à voter te mais bon nga naza secrétaire ya papa Mokia te tozokomisa kaka ba question bamisu bakoti na retard Nadine essaie akoti na retard yango bazotuna ba question na bango mituna o ba peuple congolais balingi bayeba po ba voter yo donc faut mutuna se ba po na diaspora pe faut ba voter pour na voter il faut ba projet de société na o ndenge lobi ke makambo nyonso yo okobongisa na Congo soko zui lelo pouvoir na bana Congo ba kosepela ndenge ezalaka mais likamususu tokotuna yo papa tozomona lelo bazokanga bana nyonso tu ya mike o bazosala ntango mosusu mobulu na libanda bazotambola lelo soki yo ozwi pouvoir bana wana osala na bango nini bana ya basi o bazotambola nakosala na bango eloko moko te otika bango bacontinue toujours zela otuninga question na répondre autre d'accord bana wana baosala makambo wana parce que bamarke d'encadrement eza kaka te ya bapara bazokota classe te bamosusu parmi bango baza balicencie basisi classe place ya mosala eza te oyebi misala ya bakongolais eza wapi barwandais na baugandais moto bazosala wana batanzanien moto baosala na baonatra baofida basociété ya minene nyonso baétranger nde baosala na bana na bango oyo ya biso bana nde bakoti na nzela place wana mpona korevandike bakomi otambola bamabele libanda sa sous-vêtement eloko bakangela bango baolata basoutien te soki batomboli ka jipe alati aza nayeka ndenge alati tika leso te yango bazoloba na bango baujana ifo bakanga baujana oui kokanga bango na boyi te mais sikoyo mosala nini oyo bokopesa bango mpo batika vie wana po papa ya ujana wana azotouche $60 par mois papa wana aza na 4 moni bakongole balingi kobota trop malgré ke hiver mpe eza wa te balingaka kaka kobota ndenge sikoyo ye aza na bana 5-6 yo ozofuta ye $70 yo mokosala nano calcule minerva eza $200 na université frais académique eza na $600 sikoyo ye mwana wana ya mwasi amoniki akomi tato na 6e année ya humanité moto akofutela ye te abimi na ye libanda na bakamarade akomi komela cigarette akomi kotambola mabele polele akomi koluka mbongo epuis mbongo akomi bapesa bango ba $5 ba $3 kaka ndenge wana azotiaka na libenga ti so akokisi ata mwa 30,000 azongi ndako koleisa ndako eske pina wana eza normal me ngai nakokipe biloko wana te nalobaki boye oyo nyonso banda première licence na université oyo balingi kotanga ofele baza na moyen te bakotanga me akozwa bakombo na bango nyonso na bauniversité nyonso to ya Congo epa barecteur dès kosisi classe biso nde tokofuta dès kosisi classe directement ozobima na université mosala no ezali
soki mbongo na yo ya kofuta eza $2000 oyo tofutelo na classe nde leta bandi kolongola 300 mpo kozala salaire ya ba 1500 ba $2000 bononga 300 ti pendant 3 ou 4 mois ale otikali libere na mbongo na yo na mosala na yo sala ngai nakobongisela bilo omoni awa bato nyonso na kongo baondima ngai bandimi ngai na makambo nazoyebiso oyo bandimi ngai sikoyo bite wana sikoyo. Allô? Mais batuni question mususu et pas ya greffe international et dit Bolombo alobi avec quelle armée oyo oko sécuriser Congo ceux qui ont eu pouvoir parce que ba Rwandais mutu batondi wana l'armée congolaise oya vrai parce que là on compte kaka premier mois ya exercice ya pouvoir les ali pour identifier ba soda nyonso no balongwa baza apte o baza ba inapte to kofuta ba mbongo bavandi nako redresser d'abord armée na biso même si le plan sécuritaire oui nako redresser armée kokoma kwa armée koleka même ya Mobutu une armée agressive nako mona Kim Jong-un na Corée du Nord nako soma ba avion on peut à crédit avec cette armée là au bouger na ko beta ko bombarder par les présidentiels là donc na za ko boy hein même si bino ke na oni na ko beta Kagame ye mutaboma bato donc bino na ko na blague ou quoi et l'armée a ko tuna nga pona lo ba makamana zoro ba soki na za cirque na bongisi armée bambuma mabenyo stu na ko longola bango lifakio ndenge kunga lo ba lifakio ko bengala bango surtout ko komba bango no subake Congolais, même l'armée congolaise va congolais baza makasi na kati armée hein? Mais ils sont affaiblis parce que direction armée est gérée na ba étranger yo ko sala ni so sai mabe bukaku ba bomio mais le quoi armée ko ba ke o aza kuna za congolais ba kozala fier pe ba ko redresser situation ko banda ko ya wata na butu za na sécurité oza sécuriser madame yo kanga nde nazo ebisa yo yango wana tozo yo ngeli sima makamutu mandelo ba wa mburiete tokende na ordre parce qu'il faut expliquer bino makambo oyo ya vrai bon comprendre bon noter bon enregistrer au moment opportun ko bana kotiela nga tozo yoka yo tozo landa parce que eza bongo mutu oyo azolinga a diriger mboka na biso déjà mboka eza pena na eza na se mboka eza ya kobeba tango tozolinga toyeba nani azolinga a diriger biso faut toyeba nini okosala mpona biso bapepe congolais tokokofanda kaka boye te tondimi toye tuna question ngai omoni ngai oyo tunanga question balobi olingi obolukaka ngai oyo nakolakisa bino mayele na ngai oyo sikoyo Blé souvenir mokia yeyo toyambi yo merci Blé souvenir alobi est-ce que seni na kati ya élection azali penza nani na kati ya makambo oyo ya élection c'est ce qu'il a écrit est-ce que seni aza nani na kati ya élection arbitre to maître aza arbitre to maître seni aza mutu a pouvoir à place seni aza wana po a proclamer bango a proclamer biso te mais soki devant l'ouragan soki peuple ye kovote moki abino tu seni akobanga po toyebani mpe na bango akobanga otya seni aza mpo na pouvoir ifo na biso nazala vérité nazala juste seni aza mpo na pouvoir madame. D'accord, donc seni aza mpo na pouvoir cela veut dire azali maître aza arbitre te parce que arbitre azali mutu aza na katikati azo arbitre match donc ye azali maître ok tolandi yo toyoki pena makambo nyonso tolobi question na biso mosusu oyo tolingaki totuna lisusu président mokia lelo Congo na biso ezali penza mabe ezokende mabe bino bapoliticien ndenge nini bino nyonso tu boza na besoin bozwa eloko yango mais boyokani entre bino eza te ndenge olobi bamisusu balingi élection bamisusu balingi te na désordre wana ndenge nini bokokoma ntina élection koyokana te euti na IDPS koyokana te euti na IDPS mapeka trop finga bato komimona kaka bango nde baza na bato ebele mais en réalité bakosuka na mire puisque baza mpenza na vision ya normale te mpona kogere mboka et s'ajouter maintenant na bafaux opposant oyo bauti na pouvoir bato nyonso basalaki na kabila oyo baye na opposition baye na mbongo
koséduire baopposant baza na mbongo te excepté mokia ngai akipamaka mabongo bato te soki oza na mwasi kitoko aza mwasi na yo aza mwasi na nga te soki oza na bambongo ebele eza mbongo na yo eza omona nga te na koya kosenga yo mais balingi bazangi mbongo mosala baokaa kolanda ntongo kolukaka sikoyo baosala bavoyage bafutela bango babie bahotel kuna bafutela bango makambo nyonso tu bamituka basombela bango me ngai motuka nasombaka na mbongo na moko so nalingi nasala voyage osala mbongo na moko alors lokola bato bauti na majorité sikoyo bakongole boyokanga bien bato bauti majorité basala bascenario oyo aswanaki na kabila aye na opposition baye na opposition te mpo bazwa pouvoir baye koretire bavoi ya opposition tolo bakwa kamere aza na mwa bato na ye ebele akozwa bavoi na ye oyo azwi bavoi na ye oyo azwi mais bango na majorité sika uti azaka na motu moko bango tu bakenda kovote na bamilitaire na bango bakoganye omona je bango bazosala wana sikoyo bazosala zizani na biso baoposa azape ndenge atakaki ekobetela bato te bro bango baye kotonda na opposition yo moto ozalaki moto ya sécurité na Kabila oye na opposition est-ce que yo ye mpona otravaille contre Kabila ube oye ozotravaille contre biso mpona mbongo na yo ozwa mpe bato mosusu mpo bakovote yo bavote mokia bavote etel mais tokaboli bavoi mais bango kuna esika yo uti bakotikala kaka na bavoi moko intact ese bokomprendre na place na wande na lo tozo comprendre très bien alors sikoyo boloba sikoyo yebisa bakongolais nayebisi bino vraie vérité sikoyo boloba na ngai nayoka mpe bino place oyo nalobi wana bakongolais batuni bino question boloba borépondre ye mpe azoyoka bino mais tozotanga juste baquestion oyo bapepe congolais bavandisaki lelo yo awa mpo bayoka Koko Madera alobi balianga ndo mokili mobimba mais alobi boye c'est pas balianga ndo pardon balianga nde mboto na Koko Madera alobi boye mpo na bana ya poto okosala na bango nini badiaspora na bacombattant soki lelo ozwi pouvoir na répondre mais bino mpe fo place nalobi na bino na moni eza très capital barozonga barokoma leta bazokoma yo ozorépondre bango bazokoma donc lokwa batuni yo sikoyo orépondre ape bakomi tozongisi question wana place yo lobaki bana poto oyebi ke ngai nde nazawa nazalaka na souci ya bana poto bokoma éparpillé partout dans le monde parce que rien ne marche dans votre pays wana eza souci quotidien na ngai nakolinga te bana basi na biso bakende mikili bana mibali na biso bakende mikili bazonga kaka na baserikei toke kumatanga mpe tozongi ole biloko ayekoli kuna kosala nango azobanga ke soki ayeba kokanga ye seki ye vrai bana poto nyonso tu bokozonga parce que nasi nalobaki yango na télévision soki nga nakomi mokonzi lelo oyo kaka ordre na ngai ekobima le lendemain ordonnance présidentielle mwana tout na poto ozozonga baoyo boza na poto nakosalela bino benga ministère de congolais de l'étranger oyo bango basali awa vice ministère wana nga na baa bango nosala benga ministère bango bayibi te na ngai sikoyo nakamwaka bamusicien babetaka kuna te desordre koma puisque bocomprendre ke baa bavatire nakosala bino miega ministère meme mwana abotami lelo na poto baenregistre déjà na Congo congolais abotami kombo na ye boye mama na ye boye aza moto papa na ye boye aza moto ya boye aza nyonso tu tokoenregistre bao nyonso bayebi bamisala ya bien oyiba bateknologie kuna bokoyawa nakopesa bino baprovince baplace oyo bokosala misala tokoconstruire banzela bandako ya bien totie courant bana poto bokolakisa teknologie oyo boyebi kuna meme oyo basalaka barubrandise oyo bafingaka bato ngai nakoredresse bango bakozonga normaux bango nyonso oyo bafingaka na Facebook wana ezalaka nde kanda ya mboka me kanda ya mboka ngai mokelaka bakainga wifwa babotolinga biloko yo kookelanga kanda obe kookelanga mao mpo ngai nano na gera te nazalaka mpe ngai mosala nga so nazoloba bazokangelanga kanda bakainga mpe boyokaka mpe me bana poto nakutuna bokoya nde kosala misala awa bokomemela ngai teknologie awa ngai nde nakosala nakotia mbongo eza mbongo na ngai te eza mbongo ya mboka avion
bakangi au moins na poto ndenge boza wana na yebi ki boza ebele boza na ba prison boza na ba condamnation ebele mais na kotia ba avocat des milliers d'avocats congolais bazo trembale akoya na poto ko identifier congolais nyonso siko zali congolais moko bande ko tonga ndako na poto bosa musani okoi na tongo wana biso tozwi déjà message na kotinda bato baye ko vérifier okoi nini ozokini oza na hôpital nini tokolandela yo na kopesa ba avocat ya Congo mosala no Afrique mobimba oyo na kozala président ya liboso oyo bolingo ekoleka na ba compatriote na yo baza na étranger nazoyebisa bino te po eza campagne rien du tout nazoyebisa bino oyo ke ata soki aza mokonzi ya mboka te nakoyebisa bino ka ndenge afosoli soki akoyi moto ya mokonzi ya mboka cetadire bana poto nga na kotia bino na ordre eza teke yo mpe obali ndeko no ya mobali ozwa loi ya France obe loi ya poto eke mwa likambo moke omoni biloko nyonso ya ndako mobali wana bosombi na ye yo obengani yake olala na bametro yo mwana mwasi ya Congo te estce na koconvoke oyo koya na Congo koya kose justifie oza na nationalité makaya bono ngai yebi ba nationalité na bino ate ngai nayebi koza congolaise obengani ndeko na ndako ndenge nakolana makambo ya la polisi na bino bambila kuna te okomprendre donc ngai nazoya na baméthode ya redressement ya makambo nyonso tu nyonso bosa ngai mwana akendaki bapoto awa nayebi nde makambo mingi elekaka bien que lelo ese développe ndenge mosusu mais nyonso nazoyebisa eza oyo nayokaka na koredresse na poto congolais ata okwesi tonga wana akoyiba yango te bacongolais makambo babangi badiamba babiloko nyonso boko tosalaka baporno ekosila soki osali yango na kosenga na gouvernement bakangi oya okosala boloko na mboka olia pondo wana matembele yo moko ya bafamille na mwana ata eloko mwana bino akenosala redressement ya bacongolais wana ezali redressement ya bacongolais feza wana ezali oyo ozoloba tobenga yango eza théorie mais pratique eza mosusu parce que wana eza lelo parce que ozosala campagne nano ozwi pouvoir te yango théorie wana naloba yango banda na banda politique mpo na étudia bino nyonso ndenge bozovivre ngai ndenge naza nayebi bino bana poto nde bovivaka mingi nazoka bamessage na bino na tout moment namonaka baconflit bamosusu bazalaka na baconflit ya bozoba ndenge na babe bamona na redresse situation mwasi mobali azongi ndako donc ngai nazoyebisa bino makambo oyo ngai na kosala kokwela na piège ya majorité te majorité soki tobeta bango na télévision toza na débat oh mais c'est moi qui ase la démagogie omoni bino bokomi su majorité oyo bajoue koloba na ngai naso makambo ya bien bokomi su wana eza démagogie ngai naza na komi na démagogie kotombe na piège wana te ya bamauvais gestionnaire ngai nazoyebisa bino makambo oyo ngai nakoki kosala soki nasali 100% te nakosala ata 60% elembo ekotikala président to akoyaba bate moki asalaki boye tolingi bote elandaka alignement wana donc nazobisa makambo ngai nakosala po bino dabo boza na désordre kuna na poto ngai namonaka kibana poto baza civilisé ndenge komona bino avulisa dans le Facebook nayebi baniveau nyonso bino boza na c'est la haine alors il faut bokolongola haine je croyais que les églises dont les Congolais prennent part, les églises qui assènent l'amour du prochain, or que la division des peuples congolais des injures. Mais toko régler en gros. Toko zo anga ekolo bomoko, bokozi bomoko ndenge mobutu azalaki. Omote discipline zaka, kofinga na bato, kofinga na boezalaki te. Mais les Congolais a commis tala nano Sénégal. Moi j'ai vécu 6 mois au Sénégal. Mais mentalité on a mon accord yango za na Sénégal te discipline biso na banque ba banque biso kotika président moka kotikuna mais je me suis gêné na uti na banque na place de bango ya indépendance yo kana ba ngula bazoka mbongo na banque ba tie mulongo osali chèque opesiti tour na tour ndenge bokoti ngana eka na babo Nako kosa mutali boso kuna na kishe. Amoni ba milia bato bazotala nga. Babi ala Congolais camarade. Siko na bimisi cheke na sali papier wana. Bon, après na tali bato na molongo. Na tuni moko mais tout ce monde est non. En réalité tu vas être là-bas à la porte. Mais tu as brûlé les étapes. On doit non laisser camarade.
Non, c'est notre ami. Batonyo surtout, na basila mibali. Mais, on est encore injure. C'est-à-dire, balaxinga qui est biré, n'a pas carabine zaka des autres. Tu vois chez nous, la tout ça qui bon, mais avec passement, ok, donne, aucun son. N'a pas si bon, non. Je vais rater. Non, babi, non. Prenez la toi, tu es étranger. Mais, n'a aucun son. N'a de konabi. De yango, tu kucha ordre. Au moins, n'a kilo beta pesa motu, na zonga na ndaku na. Allô? Dans le hôtel. La zonga, la zonga na yoka son. Alors, on a pour régler le problème. Les Congolais faut zonga, l'état d'esprit ya bolingo ya Congolais, bolingo ya mboka na bino. Awa tolinganité, tolingi pe mboka to. On fait n'importe quoi. Yango la tika nga siko na côté ya bino, et puis na côté ya bino, na pour redresser situation. Voilà. Merci parce que voilà toujours continuer. Tout le monde Michael Archangelis Azad d'accord tel ba propos na yo. Alobi qui en tant qu'avocat, je m'oppose au propos des mots qui dit que les avocats bazo tringalé. Donc yé Azad penza d'accord na ba propos anate ndengo lobi na ba avocat, j'ai pas compris quand est-ce que c'est là la qui sait que ba avocat bazo trimbalé. Na uti ko gagner procès na Cour suprême de justice. Oui. Ah? Oui. Na uti ko gagner procès, eza procès ya bambongo mingi. Si quand toke poto exécuter allez, la police na batutu bazo menacer avocat na comme ko banga. Ako toucher mbongo ndenge nini le akomo banga ba menace. Azo trembalete. Michael Archangelis, j'espère que vous avez une réponse pour les avocats. Les avocats, je suis si avocat wana à cause de 100 ou 150 000 $, il faut la foutre. Mais à cause de bon parce que procureur général de la République a tellement ici pour tellement biso na avocat bien que tu gagnes tous en arrêt à Cour suprême, mais nous sommes incapables d'aller pour exécuter. Comment menacer même pas greffier? Il ne tremble pas parce qu'il ne peut pas toucher de l'argent. Si on a repensé un bon, $1000, 1500, voilà, bah, frère Mouké. Mais bon, on a eu 10%, il y a pas montant, on a touché. Mais il n'est pas capable de toucher. Il est en train de trembler. Ah, il y a des avocats, moi, aussi, pour répondre. Michael Archangelis, Oyo qui siko réponse, balobi répondre. Mais toute une question, beaucoup marasso, beaucoup mieux l'équipe au bandeli pour nazo monati. Répondre. Michael, greffe international, tout autant la question na yo Edi Bolombo, wana batuya, bazali batuya. Pepe mokonzi bokechua ya mbotozo zela ba question na bino mais tout temps à Michael Archangelis olobini alobi tango bakanga kayo ce sont les avocats qui les défendent et là il dit que tous autres tremblent mais ça répondre tu ya tobi Michael Archangelis tout na question mususu parce que lobi wana ça répondre ngo ndenge a expliquer merci greffe international lobi pour na likambo ya machine bomba likambo machine tozonga wana tozongi wana tozongi na question wana au peuple congolais lingi greffe lobi comme Seni et en a compte à pouvoir. Abi osa sûr que ceux qui Corneille Nanga a proclamé yo vainqueur par rapport à Chadari. Non, ça si a proclamé, on a pas un peu de trouble. Là, ça j'ai fait alors comme non, ngai dit ça pour position républicaine, ngai ça républicaine. La longue il faut na poste na. Sinon to comme il a là Odinga na Uhuru Kenyatta. Wala ngai kozala. Donc on mitikate. On doit savoir déjà que na ko mitikate. Gaso na ebi qui n'a gagné. Il faut qu'on proclame ngai so on proclame ngai te que le programme to mususu Raila Odinga. Do ya grave siko. El Kanfu Munanga, oyo qui déjà réponse dans moi tout na sous question les até pour répondre en gros. Yo lobi papa mo qui a pour la machine à voler ata ba lobi okolonga ata ba tricher yango a répondre déjà abi ata ba tricher ye akolonga donc ce bino vous voter cela veut dire que akolonga toujours tozongi et pas Michael Archangelis à répondre yo et bon, Michael Archangelis, tout le temps, la biso société a fingi binoté a expliqué ndenge pourquoi les avocats mais yolobi il nous insulte et c'est que les avocats qui exécutent la décision il fait son travail il est temps de bloquer machine à exécution à soigner le langage car les avocats constituent un corps d'élite voilà tout le temps quand même mais à comprendre des réponses oui à ça l'effort à compréhension il a répété sur parole
asa le fora cha matoi na yo kana ibse komanga na ko finga avocat lo kenga moko nazana ba avocat ba avocat na ngai ba gagner procès na ngai na cour suprême et comme exécution sikoyo procureur général de la République a aussi l'obstruction limite ba avocat na ba exécuter na ba wissé comme cause la trembler alors que là où ils peuvent toucher 150 000 dollars et comme quand on a pesa ba 2 000 3 000 dollars pour vivre seulement même bon na bango ezali yango nazo kotela na koteli ba avocat esi wana za na fingi avocat comment bino mala poto pe comprendre na makambo à travers bo alors ba poka galo kwa ngo trahi biso fu bala kisanga ngo bien okozongela émission il faut ya mona nganga pela mona bon ngai da yoka akomi ko trembler dans la ville là où il peut toucher 150 000 dollars sikoyo ekomi ngana pesa ba 1500 ba 2000 dollars parce que to exécuter décision te yango nazo critiquer yango sikoyo wana besoin na lobi mabe atabino moko atako e compréhension yango ya bino bana poto na lobi besoin mabe tuna na lobi mabe Michael Archangelis a tenu ce qui a lobby ma beyoz avocat il a expliqué qu'il y a ce côté là avocat donc je pense que tant mususu yo ou comprenait qu'il y a bien té pour à expliquer à moli susu soko commis à répondre parce qu'il y a la question té Michael Archangelis a fini bino avocat et a expliqué bien donc voilà na commissi maloba et pas il y a avocat Michael Archangelis pose avocat avec qui passe il y a quand il yo fini avocat donc à comprendre donc répondre pour tout continuer pendant la question il y a avocat n'a gagné procès balingi te to exécuter na yepo ya 150 000 dollars pour sikoyo aso côté l'avocat na côté lié Michael wana do sikoyo ya mwana ngo sima pe donc na côté la Kabila ouais yo bien non alobi bongo te non to continue na biso na ba question na biso poto tika yo tangu et poussani vraiment tozotuna toujours ba projet na yo ndengo lobi d'accord ok donc ba question bozo koma tozotuna greffe zo silika ba question tozotanga te ba question msezo le kambangu nazomona te soki bo bandeli na sauter question na ote ouais tout le monde alingi na tuna question na yebandeko nazotuna bozo yo kandenga zo répondre koko madera na tuni na sauter question na ote na tuna ki yango et pour répondre na monite question ni oyo tuni oyo biso to monite Joshua JP alobi papa est-ce qu'il y a des preuves que Kabila avait quitté le pouvoir parce que ses ambitions n'a pas ses ambitions quoi ah ses ambitions n'est pas quitte donc ce qui Kabila a prouvé bien qu'il a quitté vraiment pouvoir bon Kabila a envie de quitter pouvoir là tu as raison mais comme il a déjà démissionné à Shadari baniba comme quoi Medvedev na Poutine na Moscou alors biso to ko casser quoi to yebi yeba ko zonga soute lui constitution zopesa yake a comme sénateur en vie bon siko j'ai lingé ça la Shadari dans la constitution article 75 il lobby bien que ceux qui président à la place a eu problème moto ko remplacer provisoirement les président ya Sénat yango Kabila zui atie Shadari soit lere ya kokende kuna basali nini Sénat ye Kabila na ndenge na ye résout souffort akoma président ya Sénat babomi Shadari allez ya komi président de la République bon na ebite ngai nazolo bakaka moni ngana za sur place makambo na ziko balapino nazolo nalo balaka bango ango ene Shadari soka comme président il faut créer un problème sinon te yako kufa Kabila zongi sous président par la grande porte si base de leur constitution ya manœuvre bango basala bon alingi na eko kendete parce que tala ba opposant ba caméra loko bazoluka loko atozoboya machine à voter machine à voler soki toboya yango nanga lobi botoboya yango nanga ko ça 24 ou 30 mois pour recommencer les opérations Kabila reste toujours en place si base article 70 dans leur alinéa D ngana zo pesa bino matière ya bien vrai congolais azo kangai
comprendre ata avandi moko ako naopesa bino vraie matière. Vraie matière. Donc Kabila jouer Bagé. Mais c'est à nous maintenant de déjouer ce jeu. Mais moi je suis là pour déjouer parce que j'ai déjà annoncé opposant nous voulons un gouvernement d'union nationale pour tout ça à combattre les campagnes électorales. Oui, le Congo est grand. Mais ils n'ont qu'à le dire. Mais biso tout ça a besoin de rater. Nga nazo na kapo na ko dénoncer. Ata ba mo na mabe mais nazo ba makambo solo. Voilà, boyoki réponse na bino Pacheli Mikobi Colette Nzinga na bandi bino sobuzo na biso boyoki réponse ya président Mokia oya pesi bino pona likambo oyo ya machine à voler to machine à voter oyo eza na Congo na biso démocratique tozo tuna yo toujours likambo ya élection ndengo lobiki Kabila alingi ko kitete Shadari azawana mais bino ton bozo boya po peuple congolais likambo to insister ba miso ba koti na retard. Yango question tango bandolo ba bien te yango tozongisi yango. Tango peuple congolais so boya ke machine wana eza ya bien te. Est-ce que bino nyoso ba opposant boko za appeli lo ba moko te boluka solution mususu pona machine wana po élection le kana bandenge mususu bino bo gagner to bozaka na besoin ki ekende bongo ceux qui le Shadari a gagné bino bo sani. Ba bana répondre yo. Pacheli Mikobi wana aza en direct aza oui. yo. Oui oui, aza wana. Aza mwana ya avocat général Mikobi ou bien aza Congo coïncidence. Pacheli batunyo question, j'espère que Zolanda répondrait tozo yoka yo Pacheli Mikobi. A okoma réponse le temps yo zolo ba ya okoma. Continuez donc à répondre maître Jackson P azolanda yo kalonji. Mais répondre bango ba répondre Pacheli Mikobi a répondre batunyo question azokoma tant azokoma eko bima toujours. Bon, ça va. Oui. Alors, Shadari ne représente rien. Naïbi Sibiro déjà Shadari, ce n'est pas lui. Lui, a un charisme, mais quand tu as battre campagne, la population doit piloter que nos côtés. Ils sont là pour se battre de la tricherie. Et c'est Kabila lui-même qui sera derrière avec tous les ministres. Dans la popularité, dans la population, tout pour pas que nous votions dans la tricherie. Les élections, il y a besoin que nous piloter, voter Kabila. Je suis dans les noirs. Qui peut aller voter ces gens-là? Madame Nanganda a vu téléphone à moi torche voilà ils ont ça allumer la torche na ndengwa et ça la peine de tout mais ça na soir. On voter la maman Shadari. Machine à voler et vous voter la maman Shadari. Hein? Oui. Primate là où ils ont les primates ils ont la bureau bonjour surtout et pour changer le résultat à chaque minute. Donc il y a aucun problème. Au côté monsieur na question na aucun bien te so bandela. Totuni question tolobi pona machine wana lokwa ba peuple congolais bazobo yango est-ce que bino boza sûr que ceux qui batu wana ba bimi bino bosa nini pour ce machineelaxi ke ba mutu ba gagner siko bino batu ba voter bino na voix normale mais bo gagner te bosa ni bo ndimango to bo boya po batu bazoboya machine wana a voter ngai so na linga ke na kende soki na moni ke machine voter Shadari na discuter on va pas gagner. Voilà, donc peut-être que tu as raison. Allô? Réseau. Allô? Allô? Bandeko to comprendre réseau na Congo eza mamobulu moto oyo tozozela kota moto alingi ko participer parce que lelo ezaka boye oya koloba na téléphone nde na otela bino numéro ya téléphone bobenga na téléphone oyo alingi ko intervenir na moi mokuse vraiment eza makambo ya mboka donc tokota nde nalobaki na bino na début tokota pona kofinga motu te po toza bana Congo tozokota awa pona koloba makambo ya mboka toloba na ndenge ya bien donc na otela bino numéro ya téléphone bobenga na téléphone oyo alingi ko intervenir to kota kaka 3 personnes maximum po to sukisa na biso to éviter réseau na ekati to sisi ko sola na été réseau ekati donc j'espère à kozongisa pona Kinshasa boyebi ka ndenge ezalaka courant bakati bango donc
réseau za mobulu tobimisi bokoki kobenga diamant noir sikoyo oyo alingi participer na question oyo bakestion oloba moki aotanga yango akomona pe video na yo maître Jackson tokoki koyebisa yo okota Gabriel Mokia tozongisi ye allo donc maître Jackson soko intervenir pe ozala bien Christian Bola toza toujours wana tozela président Gabriel tozongisi yo po tomonaki ekataki banda koloba voilà malobi pa na nini oyo nazotravaille na modem eza décharge mpona courant yango nazongi sikoyo na normal. Ah d'accord tozoyoka biso tozoyoka o toujours toyoki makambo bandai koloba continue oui tozoyoko très bien 5 sur 5 en tout cas c'est bon il y a pas de problème nalobi ke soki ngai na gagné liseri ezali madame tokozala na trouble me pendant une année jusqu'à ce bango okima ngai naza bato oyo te agagné avandini ndenge jean pierre asali na bato mosusu mpo ngai na miyebi ke soki bakongole bavote ngai nyonso nakoyeba donc bozala sili na ngai ngai na ye nafuti $100,000 te pour les edu ya bato mosusu je paye mon argent ya mbongo na ngai ya bakafe ya kala baéconomie na ngai bongo boliangaka mbongo naka bonga na gagné mpona sauver peuple na ndenge tosali baanalyse ya bonga natikila siko mosusu bato baye koboma mboka bazopie bakomi na bamilliard bato bayaki na bango na mbongo te biso moto bazosala kafe toza limité kaka na mwa no aussi bate soki nga na gagné bozala siliki na kogagné. ok bato balandi oyo bazoyoka bayoki projet na yo opesaki biso de société soki lelo ozwi pouvoir pacheli olobi bonjour c'est pas question batunaki yo question batuni yo eza yango te batuni yo question soki ozali mwana ya nani ya pacheli j'ai pas compris voilà oyoki question batuni yo ezalaki yango wana et maître Gabriel Kalonji alobi bonjour président Gabriel Mokia maître Jackson Kalonji na États-Unis apesi yo mbote mingi boyoki ndenge alobi namoni suki ah bon na maître Jackson compréhension kaka natiaki na molongo ya bakasa yo bafingaka bato mais totrouva solution na yawanganaki poser question na répondre sikoyo farafara ah maître Jackson balobi poser question barépondre o sikoyo donc boswanaka te mpo boza bana mboka biso nyonso tozali peuple congolais tozala bomoko mpo régime wana ekende quand même pouvoir esili ntango ekoki batikela mpe bato mosusu oyo bozali wana botanga mais est ce que ozomona ndenge makambo ezoleka na Congo makambo oyo tozolobela neti baklasse bana bazotanga te makambo nyonso wana eza ya kobeba yo lobi na théorique eloko ya liboso kobongisa mais namoni ntango olobeli yango makambo neti etali éducation namoni mpasi yo otangi olobeli yango te parce que eza très important mpona biso peuple congolais tozoyoka nayebisi bino éducation eza malade parce que bapapa ya bana wana bazofuta bango $70 par mois baza na bana 6 éducation nini opesa na bana parce que moya tangisa bana eza te ye falukaka koyiba na baentreprise na biso basala po afutela bango mais soki babandeki kofuta bango bien azofuta minerva na bana akozala na contrôle ya bana mwana akomi na 15 papa aza na difficulté ya kofuta mbongo ye akomi na basheri wana sikoyo bakomi kofutela ye baminerval mwana akomi na mwa indépendance moko boye ça le savoir yango moni makambo nyonso ezotambola bien te me ngai nazoya na kobanda na salaire ya $400 policier militaire na bafonctionnaire za de l'état alie place ya 120,000 francs qui représente $80 par mois ozokomprendre ngai na kobanda nano ndenge wana na budget ya combien yo obanda na meme na mikili ya photo quand un député en Europe touche ngai budget na biso bino na bana la budget à 15 000 où je vais trouver l'argent. Le Congo est grand, rien qu'avec les taxes, les impôts, le pays peut se retrouver très bien, correctement. Mais l'argent des contribuables congolais, on prend ça pour aller affermer ça dans Bamboka ya Bapaya, dans les îles Vierges britanniques. Bon, il va dire que soki mbongo okoti 1 million
700 000 okobomba kuna otikali na 300 000 kaya yango bafuta basoda bafonctionnaire yo moko po ozozwa susi oma escroquerie du siècle oyo ezosalama na Congo. Les Congolais n'aiment pas bien travailler, n'aiment pas bien comprendre le fonctionnement ya mboka. Mais bazaka na injure facile. Ngai siko kwa naza na yebisa bino makapabeli. Mbongo nyonso ekota wana ekota na caisse ya l'État. Nous sommes 80 millions de Congolais. Donc tu attends 60 millions de kofuta ba impôt. Madame, est-ce qu'on a à quoi chercher de l'argent? Hein? Sur l'estimation 60 millions de Congolais et Congolais bafuta ba impôt. Vous ne trouvez pas que vraiment Tokoko a un petit paradis ce pays? Mais il faut un homme comme moi, oh, na mona mbongo ko bangi sangate. Nazo ko ba balate ba to tout ça to ki ba comme ça ba 68 millions de dollars ba bombi ayer vierge ngala tani angole na Facebook. Je ne confirme pas mais na moni. Président Gabriel Montia. Ngala ko ça la bino mosala. Ngala ko ça la bino mosala oyo ke bino ba Congolais bo trouver compte. Olinga ngai. Oui. On demande, mais le moment viendra qu'on palper les doigts sur ma gestion. Voilà. Mais Tomoni, Olobi na Maître Jackson Kalonji, Atuna, Alobi Boui, Président Gabriel Mokia, pourquoi Ozo Sangana ba opposant Moussou Te? Et puis, Ozo Lobanini Pona, Banana Bisso ya Baoudjana. Mais à répondre à qui question, mais donc Maître Jackson pas continuer à retard, voilà. C'est pas grave. Loko Tuni question, Tuni no wana pas Tuni ba question belle, mais répondre quand même dans mon coup, c'est pour se répondre qu'il y a Baoudjana, mais répondre à oui, mais pourquoi aux autres Sangana ba opposant Moussou pété? Au Sangana ba opposant Moussou, na Sangana ga tout na ba opposant Moussou. On est na presque créateur ya union mais qui tombe là ba costume tous les jours. Il premier au 30 pour la ligne. Toujours costume, sapato, asika, mais alors pousser na kende réunion. To sali musala population koti, to beta kabila kimi akiko bomba na société saka pétrole na Mwanda. Na Mwanda kuna balandie akimi akiko bomba na église Kimbangiste. Na Kamba. Donc, nini ville ya Kinshasa ekwei bakomino biso bamoki atokoma kapendate ekwa yango moko bana na biso babotoli mindoki na bapolisier pe bazotikaka mindoki ebozwa mais Kamere le 25 janvier Kamere ye na mwenzi Kongolo mokolo wana sprint final dimanche mboka kweto nitoke na soko kobenga bango kula na présidence Kamere reka na Radio France na dimanche wana pour aloba bato loi électorale est acceptée dans son article 8. Il y a plus de raisons pour que la population puisse se sortir dehors pour créer des troubles. La population menacée, on dirait il a découragé la population congolaise. Il la population est confiance la dynamique de l'opposition. Mais namoni bango bazu bateki dynamique na Vieux Tshisekedi la teki yango na Moïse. Oyebi ke Moïse nazalaka siri te bakabona na Kabila. Aya akaboli DPS, akaboli dynamique, akaboli biloko nyonso to apanzi yango ekomi ndenge na etat ezawa. Ngai nayebisa bango tokende te soki Vieux Tshisekedi aza na makambo ya kosala toke toprete main forte. Bafingi nga na ba Facebook balobi sikoyo nga j'ai la tête haute pour dynamique epanzani soki à 3 morceaux rassemblement epanzani soki à 2 ou 3 morceaux sikoyo Moïse pe aya abendi bato na ye mosu akela bango na fili suiza pandi sikoyo ngai moki asoki nazalaki wana nga moto narekolaka eloko yebisa na nga madame na yo Kalonzi monsieur Kalonzi nalingaki sikoyo nazala na dynamique wapi et puis na eloko ya alimenter wapi. Que j'ai été clairvoyant, les gens m'ont insulté pour rien. Je voyais les choses. Na koufela kake, to kabwanate, ata bouti Genval, ba promettre bino ciel et terre ba poste, bouti ka ba poste on les a lokuta, mais to benga na Kabila.
bango moko ba protéger Kabila siko na osangana bango après banda wana na souci wana azaki nango na beli AVC transformé à AIT ata opposant moko te aya kotala ngai ata opposant moko te et pourtant ngai nazalaki penza nani un avant-garde ya makambo tosalaki mais ngai na beli presque 12 mois bato baotala nga te au contraire bakoma finga Kabila pesi mbongo yango aleka na télévision te mais ngai na beli AVC monoko etengami makolo doke loboko na lokolo moko ya mobali kokonyata mabele te et on dirait ngai moko boye sikoyo na okende okima mbangu mpe na okende na kolata sapato ya pamba na kolata te mais namona te opposant mo nayoka mawa avoir une femme à la maison c'est une bénédiction il y a que ma femme qui a combattu papa na se retrouver AVC limwe et comme docteur eza AIT na yebi peut-être na on soka AIT yango ezaka nini mais na kei quand même réunion toke kosala marche nga naza na état ya AVC toye tosali marche tokomi kote pepe ya mama yemo babeti biso basasi nga na bandi mbangu AVC kimi ti lelo nakoma bien comprendre donc nabiki kaka na bamarche wana oyo tokimaka mbongo bon sikoyo navandi na ndako te tobandi okende bareunion bango bapasi mouvement madame nakende osangana su na bato bango bapasi mouvement ape en plus baorgeye moko ya mabe bao bauta epa na Kabila bango balingi bakoma baopoza koleka biso nga naza na opoza moko te akolo baza opoza koleka nga nga te naza opoza koleka bato tu mpo nayebisa bango na télévision meme lelo na beti conseil de sécurité na télévision ya déjà Marie Kasama na beti da on conseil po bazokosa population là où on trompe la population je n'aime pas me mêler sikoyo bango basali mwa groupe na bango soki 5 partis politiques MRC INC IDPS na Matungulu soki na Bafailu balobi bango ba groupe poisson bali ba minimiser so bango nyonso wana ba petit paranga moko te aza mokolo na nga moko peta azwa mbongo avanga nga azwa mbongo ava bango nyonso wana atuna bango na réunion bandimi nga nasomi des Jaguar na 1983 bango bazalaki nao na makolo mais ce n'est pas aujourd'hui avec l'argent Kabila azopesa bango na kaka kwa bakomi meilleur koleka nga batitaka mwa bapeti mike na Facebook ofinga nga alors en m'insultant je me suis distingué natiki bango ndenga mais bango na ke nazo ye kuta kuza $100,000 wapi kwa afuta nga na bibisi 100,000 na fute mbongo eza ya Kabila nakomo seka bango moi j'ai investi plus que vous j'ai investi plus que vous je suis le seul opposant où a sombi plus la deuxième bi 8 immeubles na Gombe na commune oyo ya Gombe bango basomaki ria baosoma nde sikoyo na mbongo ya lokuta moi nasangana bango eza te parce que Dede, soki tokei kosala meeting, obe tokela bango, obesoka président Mokia, Gabriel Mokia, on est président deva bango nyonso bango mabana non, il faut to isoler Mokia po azana succès koleka. Je vous dis devant Dieu. Siko bato ba ko bo meme nga doko ape ba ka otala ngatele na beli. Amoni ke ba danger. Yango mo na fandi ata basema kama bango totala bango ka. O ma ati wana nde bazawara ba ko kabona ka ndengwa. Po bango nyonso bazaba vrai orgueil. Donc, le pouvoir doit s'octroyer ici à Kinshasa, au Congo, et nous en Europe. Bon, on a besoin de Belgique. Attends, France. Va voyager. Moi, ici, quand tu me foutu la banque, comme manipuler bango, sachant que ces gens-là ne se sont pas divisés complètement avec M. Kabila. Nga ebi bango de bazali. Tu comptes s'associer ni. Tala lelo balingi ke Kabila tikala na poste bakomi machine waza machine à voler machine à voter et tout ça tolingi en voter sachant très bien que pas baboy yango Kabila va rester 24 à 30 mois midi mama nalo bana mnoko nini so ina ba ki chinois anga ngui tout ça de la ebisibino mais le va zolo bandele blo vous comprendre na moi je vous dis des choses vraies qui viennent au fond de mon cœur ata tiango bato bayoki wa bana mo qui a raison voilà pourquoi ngai naolinga kosangana na bango te kata ujana wana baparana bango batushaka ba 70,000 ba 60,000 par mois azana bana 5 6 papa wana moya tangisa bango eza te frais académique eza $600 frais oyo bamike ba $200-300 yeko salaire ya 60,000 francs $60 aokoka te yango bana basi akomi na 15 akomi na basheri futelanga Minerva
Là, ba chéri ba ko kasute, allez. Abi bwa kinjo to ko lata bilamba sa kaleso sa soutien, akoma tambola na ndengwa. O benge ujana. Mais ba to azwa ka ba ujana ezaka ba mikonjo, ba parvenir. Les gens qui étaient des pauvres, ils devaient ministres. Vous savez ko landa mo bana mike, vous savez ko tambola ba limousine ya monene avec l'argent volé. Voilà ma réponse. Voilà, Maître Jackson, je pense que Oyo qui répond, et puis Batunu Sobotuni, ma question, il y a Ojana, moi, tous on a souvent les atépo à répondre, déjà, na question, Anna. Question, Moussousou, et Zalinini, tant au Kokoma Mokondi, ceux qui au Kobosana, et Ngundele, c'est quoi? Je ne sais même pas Ngundele, donc, na comprendre, était la musique, et puis, Bambuza. Mais Ngundele, la musique, ya Bambuza, côté, na bota, na bomba, kono. Ah, d'accord. Ok, donc ezalaki nde wana bandeko bolimbisa mpo diamano ayebaki te eza nini. To continue na ba question na bino oyo bozotuna Maître Jackson na banda ozwi réponse oyoki pourquoi asangana na ba opposant mosusu te parce que bango balingi baninga te wana nde tolandi maloba ya président Gabriel Mokiaki bango balingi baninga te bazo po ye aza na succès koleka baninga mais eloko biso ba peuple congolais tant mosusu po toleka ba question mosusu tozongi wana biso tolingi bato ya borgueil te tolingi mutu oyo aza capable ya komema mboka na komikitisa nyonso. Donc tant yo zo répondre biso eloko ba peuple congolais balingi yango na ozo répondre ba question o tozo tuna lelo ba o baza borgueil ndenge ni peuple congolais akovoter soki mutu oyo akosimba mboka bien te tokovoter bango pourquoi parce que biso tolingi bomikitisa bino ba opposant bokita biso ba peuple to comprendre que boza pona biso mais bozala pona ba mabumu na bino te. Parce que yo président Mokia nazo tikelo luba nali na tuna question moko mokolo yo koya na Kinshasa wa soko lukingo pekinga ato bipenga na koyamba yo na korapele yo pe na kosola no bien nga za ko bien te merci loba. Oui, poto ligito yeba eloko moko peuple congolais lelo azo souffrir azana mutu oyo azo sambela yete mutu oyo azo bunda pona yete azana communication na poto pardon. Loba madame. D'accord. Yo obi oza pona oza sima ya biso ba peuple congolais ndenge tozolela ozomona kolela ya bana Congo. Mais tango lelo tangi nga na landi bien maloba na yo otangi ba immeuble ba biloko somba avant yo de jozala nango. Mais est-ce que ba mama oyo bazolela tomoni na ba télévision ba boti bana ba kangami na ba prison ba kangami na ba hôpitaux plutôt baza est-ce que eloko nini yo aussi osala pona mboka na tango ozaki mokonzi te tango ozaki kaka ozaki na ba poste mususu eloko nini osala déjà pona mboka na yo. Madame ngana on a travaillé te. Ah. Nazala ni bourgmestre ni directeur ni ministre ba proposanga ba poste on appelle la linga ngote. Mais na sala ko yangaye. Nzamba robiso pesi na loboka mobile ya mwase batenga azate pour onsaka ba propagande na télévision. Na otu ko libérer moi 10 50 femmes bakangaki bango. Alex on a image bo mona no wana naza contre la parole de Dieu. Na sala ka et puis nazaka toujours na ba travailler na futa na fin du mois. C'est ma contribution. OK, to telem to yeba poto na besoin ya bato bongo to boite salano na mulili ndingo lobi mais eloko eza malamu a partir à lelo président Mokia tango ozo sala bongo ozo sunga bana ya mboka biso ba diaspora to ali banda to linga to yebaka to mona muto aza mutema munene parce que lelo yo lobi obongisa Congo mais Congo eza munene. Théorie c'est bien mais c'est pratique nde tozo zela yo osala biso toza simana yo biso nyonso ba congolais neti diamano asepeli na maloba o lobi ke okobongisa mboka okosala boye wana eza théorie tokozela lobi to souhaiter que gagner lobi totala ndenge nini oyo yo okobundela mboka mais namoni question mo ndeko mo alobi na yebi te sona na tuni eloko nini oyo yo o promettre biso bana ya eloko nini oyo yebisi bana Congo basala pona bino boposa bomeka bokoka kolongola pouvoir en place. L'union fait la force. Oui. Na salaki union de l'opposition congolaise na komeli IDPS Jean-Marc Kaboul moto aliboso signé d'accord. Na komeli ba Kamere baboy ba Fayulu baboy na komeli ba tonso ba opposant musu bandimi ebele to sali toke poto légaliser bon ok ba bazaki pe na ba association mususu nani ministère intérieur elongoli bango bato ebele baboy okota na union de l'opposition et pourtant ngana ngana oza mokonzi te tokolika totia moto moko oyo ke biso tokovo à l'unanimité biso na biso akomi
chef ya union de l'opposition, donc abimi quoi candidat unique na biso. Lelo nde to disida makambo luka candidat unique te. Ndeka ga yewa ande muto a représenter biso to protéger ka ke ba fi ba yate basali ba porno o ba sambusi o ba yakiwa basali bwe ba kosi nde basala ki jom. Donc to protéger, to protéger $200,000 to pesi pour to battre campagne, abattre campagne to futa. Mais tala motema mabe na biso tout go futa soki 25 millions 2,500,000 na togo pesa ngo de Gérard pouvoir aller mbongo wana alors que tokoyo keneka na mutu na biso moko to futika $100,000 ici égoïsme. Siko ngai na kusani nga azawa pour tout le monde. Nazaki na besoin to kuta na biso to zala ensemble. Mais bato baboyi nga na créer parti politique. Comme dit dans les statuts de mon parti politique, le but de la création d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir. Mais quand les autres ne m'aiment pas, je dois chercher moi-même comment conquérir le pouvoir. Sinon, personne qui n'a pas conquérir le pouvoir, président wa ndengini. Ozangi même ça mila kofuta. Odingi même pas que ça tout participer à l'élection. J'avais le quoi ba militaire nga babike. Les nôtres maintenant candidat par. On m'a dit que ba tout bazar de partout où je passe. Donc naza la faute mo. Na usala bana Congo ke webi kinga bande ko sala café. Oui. Na usala café côté Abaloza kuna Kasai, na Kisangani, na Équateur, na Mayombe, na usala pe café Arabica, na côté Est Mobimba presque ba ebinga. Ça dit que j'exportais le café à partir de Mambasa. J'exportais le café à partir des ports de sortie de Matadi. Ba café zo utabipai na bipai. Donc j'ai une connaissance approfondie. En matière, je sais comment travailler pour rendre la population service. Et puis je vais commencer à construire des routes goudronnées. Pour une fois partout, ma route goudronnée pour l'évacuation des produits vivants. Madame, vous avez quelqu'un. Si vous avez moi qui est à la tête du pays, je vais vous faire sortir mon intelligence pour vous faire. Bien que l'intelligence est personnelle, mais ça s'accompagne toujours avec tout un groupe de personnes intelligentes pour pouvoir développer vos idées. Je donne des idées, je vais accompagner mes idées au développement avec des intellectuels et même pas aussi des intellectuels, mais pour travailler pour rendre effectif ce que je suis en train de vous dire. Le bon comment quoi est longité, madame, avec l'appui de tout le monde, comme disait Mobutu. Merci. Merci. Namoni, ba question koko madera otuni question ni po to komi na biso penda to chité po to tika président Gabriel Mokia ce boza sunu ba question te diamano rotika ya pe manae donc namoni ke champion mabanga tunande question parce que wana eza question te to ba ki journal lelo to zani na besoin ya ba question na bino obo tunaka mingi babenga diamano luka intel tuna. Donc, vous avez besoin de président Gabriel Mokia, Bozuye, tous autres nos questions. Sur la question, vous avez au Tikaye, AP Manaye. Donc, voilà, et le diamant a pris qu'on va mettre Jackson à l'obinini. Ah, Maître Jackson nous répond des champions Mabanga. Mec d'ici, c'est les Zino. Poser question à yo et pas il y a président Gabriel Mokia, Baliangando, Botou nos questions, bino ba combattant, tous autres la bino, ba question à nous, bozotou, azo répondre bino ba diaspora. Donc, ce botou ni question te, n'osala. Donc, na succès dans l'émission. Pour mettre Jackson à Moni, Yozo Bundelande, président Gabriel Mokia, ozo répondre tant Moussou Makamusu, champion Mabanga. En tout cas, tous en besoin de questions. S'il te plaît, tout le monde des questions. Makambozo Komatolingi à monter. Et puis, Koko Madero, le bini, l'enseigné, Bakoki, Kozo salaire, il y a combien? Wana, question, il y a Koko Madera, Ouazali, grande combattante, à Tunio. Et Pacheli, t'as dit quoi? Zela, tout le temps, question, il y a Koko Madera. Bon, tout le temps, il y a Pacheli, Mikobi. Et puis, Maître Jackson, a toujours Simanayo, Azolo, vraiment, Azo répondre, tant Moussoubatou, Bakomi Mabi. Voilà, toute une question à Koko Madera Lobi. Ceux qui ont eu le pouvoir, enseigner, Bakoki, Kozana salaire, il y a combien? Donc, au Tibet, on a 40e place. Allô? Réseau, oh là là. Allô? Oui, Ozolanda Biso. Toute une question, mais vous répondre dans le temps.
Question ni retourne, madame. Totuni question ya Koko Madera, alobi boye, enseignant lelo soki yo ozwi pouvoir. Bakozana na salaire à combien? Donc, otie bango na 40e position, enseignant pour otangi bango te. Baza très important na éducation ya Congo démocratique. Après tout une question ya enseignant kuna na côté ya Bumba, côté ngatanga ki na école primaire na ya Mwanda, batushaka na ba 9000 francs. Après ba même pas 10 dollars. Ba 6 dollars. Mais ngaso na komi mokonzi mboka na lobaki policier militaire enseignant personnel soignant, c'est-à-dire que bana basi oyo bana mibali oyo bainfirmier baobanda na salaire à 400 dollars par mois avec des primes na koyeba te soki ekopesa ndenge nini parce que le Congo a beaucoup d'argent, c'est notre pays. Na kobanda na salaire wana mpe na koredresse baekole nyonso sur toutes les années de la République parce que baban ezaka banzete eutaka epa na biso moko tokata banzete tosali baba na baizine na koremettre baizine à marche na koremettre baplantation à marche. Je vais remettre l'économie sur les rails. Je vais remettre les rails à train qui chassent Matadi pour l'évacuation de nos produits. Madame Nazan, un projet de travail que moi j'ai réalisé dans la vie qui m'a donné une fortune en ce temps. Je vais remettre en haut pour que tout le monde, même yo qui m'a poto yo sali musalo ngana zo salo badu ko zombo mono. Na émission vérité donc Nazan a ba idée à bien ko sala parce que si les pratiques je suis meilleur. Même théorique, j'ai ça dans ma tête. Mais si on ne peut pas avoir on peut pas faire les pratiques si vous n'avez pas la théorie pas bien. Au soit la théorie, au soit la nini pratique à bien. Comme dit la Bible, les œuvres, la foi, ça s'accompagne avec les œuvres. Ils ont quoi théorie na pratique. Ils ont quoi la foi na ba œuvre. Devant Dieu, si vous avez la foi, vous n'avez pas les œuvres, c'est nul. Si vous avez les œuvres, vous n'avez pas la foi, Dieu tout ça, c'est nul. Donc, je suis là pour accomplir l'idée. Ok. Tu continues la question, tu tournes une question, un a commis, et Maître Jackson, il répond toujours à Champion Mabanga, voilà. Président Gabriel Mokia, d'entretenir la distraction, ce qui dit, non, ça c'est pas bon. Donc, tu tournes la question, tu lis une question, tu n'as ce qui a ébiqué, bazo ça l'élection à Bokipa. À répondre en haut déjà, mec d'ici c'est les Zino. À où te répondre en haut, si Koyo, ceux qui te bandent, tu as le zonga, car on a la question, si mais bon, tout tourne en haut. Mec d'ici à Tunio, est-ce que Oyebike, bozo ça l'élection, n'a pas occupant, mais on répondait qu'il y a déjà, mais répondre en haut, quand on a beaucoup, c'est pour, n'a pas de côté, n'a retard, il n'est pas au courant et ma réponse. Madame Gisèle. Oui, président Gabriel Mokia. Il y a lobby pour ça l'élection n'a pas occupé. Tu peux expliquer dans le bureau bana potobia. Oui, le langage wa bobandango depuis quelle année? Depuis Joseph Kabila Kota na pouvoir. Ouais, cela fait exactement 17 ans. L'élection n'a pas occupé. Mais si on te dit que l'élection est par hasard, tu vas gagner. Mais occupé, admettons, l'élection, tu vas l'élection n'a pas occupé. On peut s'en aller, technique, ni nous n'a pas occupé. Sans élection. Oui, parce que, bango babotola mindoki nyonso tu ezaki na bana Congo, mindoki koma ya Rwanda na Uganda, basoda na biso bazaka okwa bazanga mindoki. Siko soki na ba élection ya mususu ngana leki obe mutu mususu aleki, nde to botoli mindoki. Mais siko bino kaka o basala ka ba élection na ba occupate. La période de la France occupée par l'Allemagne est révolue. De Gaulle a kende ko vanda na Grande-Bretagne. Là, il menait des actions concrètes jusqu'à la libération de la France. Mais Bino, vous n'avez pas des actions concrètes. Vos actions concrètes, ce sont des injures contre ceux-là qui combattent sur le terrain. Parce que vous mais moi, je m'exprime quand même bien que vous me corrigez souvent, mais je ne vois pas quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi. L'intelligence, ça ne se mesure pas à parler un bon français. Les Français, en France, il y a des Français qui font des gaffes. J'avais vu ça à la télévision. Là, ma mère a été corrigée par le secrétaire général de l'époque du Front National, de Jean-Marie Le Pen. Il a corrigé
un mauvais français qu'il avait dit, mais c'était un français candidat président de la République. Mais c'est normal. Vous trouvez ça que français, les Chinois ne parlent pas français, et tant d'autres personnes, les Britanniques, mais va voir ce ils construisent, ils font tout, ils ont la technologie avec leur langue. Mais les Congolais, nous sommes complexés, toujours des corrections. Alors, pour le moment, et là, on est parce que vous parlez que de nous, nous sommes sur place. Au lieu de ça, la logo, la de Gaulle, vous, dans la photo, vous, la Union soviétique, donc Moscou, mais vous, vous êtes des donneurs de leçons. Vous appuyez Kabila avec vos injures contre nous qui combattent Kabila ici sur le terrain. Et puis ça gagne ma mission. Tout le Jackson, car on j'attends là. Ceux qui me cirquent, ils n'ont même pas mon niveau. Mais on dirait que Bazakaba Rwandais, ils sont formés aux cirques contre les Congolais qui combattent Kabila et son gouvernement et son pouvoir. Maintenant, remède nini vous avez pour pouvoir dédouaner le Congo s'il n'y a pas participation des hommes comme nous aux élections? Oui, même à François, vous pouvez me répondre. Mais votre remède. Oui. Votre remède. Batoni bino question. Batoni bino question, mec d'ici, Azolanda. Bangono bazo ka ba question, tant yo pose tout na melelo, yo ko tout na ba question, yo ne faut répondre na ba question na bango et gozala bien que tout na ba question. Remède pour la question lobby, basala ka ba élection na ba occupate. Oui, mais votre remède. Bango ba répondre yo na ba sima yo répondre bango kaka na ba question so répondre to leki. Merci. Pour ce tout bon comme débat ba olinga yo bima bango ba kota ba tuna ba question na zongi so et ça la so na te téléphone ba tuna ko ba question bala moko so ko lingi bon to te téléphone mupandi bango ba oluba yozo yoka parce que boye et je pense que mutamto tuna ba question comme débat. Ngai naza libre na fandi wa na salon na préparer émission moko ba osala wa on a ça qui pour la publier ko mona ko. OK, nazo tia bango numéro de téléphone. Nazo tia bango numéro de téléphone oyo ka bango na matoi. Bozo a téléphone, nazo ba téléphone bandiko o azana question retourna topesi bino numéro de téléphone bo bengana 09 posa 5 partis politiques na tanga kombo ezu opposition en otage. Pendant qu'il ne représente rien. Donc choisir bango bango na ba banda komi choisir oya bango candidat. Biso peut komi choisir comme ça to kutara avec que élection peut bien affrontement. L'affrontement c'est mieux que kouvana na ndenge toujours bandabo. Bon voilà toujours makambo pesa ke lengiso bo beta ina moninga no makofi comme ça boye bani solo. Moko ali mosusu so poswani boko na ba limite po boye candidat solo. Ya ngwa la photo ke namba na ba élection parce que idée na ngeza ki tozwa candidat moko na union de l'opposition congolaise mais bango ba saboteur ma baza ba gros poisson. Ba meni fretende soki banana. Alors to ke le kana ba élection mais batika ko lela siko machine à voler parce que le processus est bloqué voilà pour la machine à voler. Ils veulent faciliter Kabila tika la pouvoir pour que leur donne des postes de base en bon à l'élection. C'est ça la réalité. Voilà, Botuna, mais Maître Jackson, ce qu'on bénit la fixe, et vous avez bien, j'espère que fixe les alliés pas cité pour la bino bateau Australie. Donc, ils ont un mot gratuit. Bobenga, mec d'ici, au béni la fixe, au tout ni question. Prenez dans autant à bolike belé, na zomo la question, m'se les cas, je sois. Bobenga, na fixe, à royo, kambala, mon kondenge, bozo loba. Maître Jackson a le président Gabriel Mokia. Est-ce que oyebi ki élection exacte ba opposant mususu basi ba bandi ba messe noire pour na ba dialogue mususu alias Joseph Kabila sikoyo okosala nini? Mais ngaite nga zo la élection. Ah donc ba on ba kosi ba lobi ki ba bi élection exacte. Ba moto na so ndenge bino bozo ka kuna ndem so zoka. Ga zo bitu na ba élection exacte. Siko wela ki koloba oza ba balai. Si vous parlez de 5 ans, vous jeter l'éponge. Donc, les gars, la élection, tout à l'heure, va gagner. Il y a 4 émissions, bon, Toyambi Moutango. Allô? Allô? Allô, maman patriote Gisèle Wumba, nazo pesa président Gabriel Mokiambote. Oui, Azo. Maître Jackson Kalonge. Ah.
Merci, Maître Jackson. Azoyoka, président Gabriel Moki. Président Gabriel Moki, Anazan et Sengo, Lelo, Tosolo, la Fara, Katengo, Lubaki, Nebandeli. D'abord, nazo saluer yo, nazo saluer. Reconnaître effort, na ba sacrifice, oyo constant, na bitumba oyo, ba boloko ota, biloko bungisa, na ndenge bato, bazali koboya kososola bitumba, bazali kopunda, bazali kofingo, mikolo nyonso, bututu moi. Donc, nazali reconnaissant, na oyo sala, na ba moyen na yo, c'est-à-dire, moto, akoki, nyonso ya kokumba ekolo yemoko, mais au moins ceux qui tozali lucide, ceux qui tozali conscient, nazali kosenga na bandeko nyonso oyo bazali présent awa, va reconnaître quand même sacrifice ya président Mokia. Azali le seul oyo asala front na pouvoir wana, oyo abunda na bango sur place na terrain, aluka difficulté, aluka akende korompe na liboso na bango te, alobaka vérité, polele, petulambaka ye. Donc ceux qui tozali kolinga ko intervenir awa, toya na kofinga te, toya na kolinga kokitisa président Gabriel Mokia te, ce n'est pas un balamike, ils ont binita biso ba irresponsable. Président Gabriel Mokia aye awa na ba to attaquer ba idée na ye, to na ye mituna motuna na nga yango président Gabriel Mokia. To yebi que élection où ils allaient organiser, ils allaient d'abord inconstitutionnel, ils allaient pour violer article 73. Il y a eloko où il y a la constitution pour le dire que non, élection est single, ils allaient convoquer 90 jours avant fin un mandat à président où ils allaient en fonction. Ou ils allaient article 73 de la constitution, ils allaient peine à article 102 de la loi électorale où ils allaient colobaquer élection est single, ils allaient convoquer 90 jours avant fin un mandat alias Joseph Kabila. Or, n'est pas opposant pour le mandat alias Joseph Kabila ici là depuis le 19 décembre 2016. Donc, élection est singulière qu'ils ont convoqué 90 jours avant, soit le 19 septembre 2016. Mais élection où vous êtes porté candidat, ils allaient convoquer 230 jours, 720 jours, 730 jours, 760 jours après fin à mandat à alias Joseph Kabila. Vous allez comment on a dit que vous allez condamner l'élection où ils allaient convoquer article 64 où ils s'engagent sur tout le mais la motorisation pour continuer ma casse, toi vous allez convoquer un gars convoquer Kamibeko. Deuxième question, Angezali, nous allons saluer effort au Salaka le 19-21 janvier 2015, alias Joseph Kabila, sous qui a fait à ma pécagé, il est maquillé, Azala qui prêt à Bukima, Batobabi qui s'aille, Zali Félix Chilombo. Oyo aboyaka marche na bino po a démobiliser ba combattant ya UDPS, ezali Vital Kamerhe oyo ayaki koleka na itando ike po abeta masolo oyo elembisaki peuple na biso. Nazali koloba boye, malgré oyo eleka, lelo tozali babandeli lisusu makambo na bango ya ba messe noire. Machine a voté kaka ndenge oti koloba, ezalaki argument ba utilisaki mpona koumba peuple congolais. Bakosi d'abord ke bazali koboya gouvernement Tibala babengi illégitime, babengi bafingi mwasi na ye, bafingi bana na ye ke bazali bandundu, balobi ke ayibi poste ya Félix Chilombo. Mais kaka bango moko bato babengaki illégitime, bango wana basupporte candidat, bake badepose candidature. Or badepose candidature badisi préalable ya machine à voter. Or alio tokendeli kala mingi te soki gouvernement ya occupation elobi ke ça va tolongoli machine à voter, élection ekozala impossible esalama le 23 décembre 2018. Bango nyonso bazali conscient yango babandi siko ba dialogue ya CC ya kobatama. Président Gabriel Mokia dialogue ezali kosalama po batia kolabo commun premier ministre sikoyo na bitumba ozali kobunda okosala nini na moment wana parce que baninga na yo moi je te le dis batrahir déjà ndenge bamisala kotrahir peuple bazali na peuple tende ozali komona lolendo ezali kolata bango bamikomisi baset patron ya langa stars po babetaki concert liboso ya esplanade ya stade de martyr sikoyo tokokenda wapi na bino bato bazali kovunda na mboka na prix ya basacrifice ebele kaka bacollègue na bino baopposant nde bazali kojouer contre peuple congolais. Président Gabriel Mokia discours nini okoki koyebisela peuple congolais na oyo oza na bango sur terrain suite ya comportement mabe ya state patron ya langa stars oyo babetaki concert esplanade ya stade de martyr na basi ya sucre na président. Merci. Bato nyonso wana olobi oyebi mabe na bango. Élection ndenge ezalaki prévu il faut esalama
90 jours avant expiration ya mandat ya président de la République. Maintenant na sauvé. Ezaka vient Tshisekedi moto asauvé a sauvé Kabila po baye na accord ya 16 Sylvestre. Accord et annulé makambo ya constitution. Sikoyo Kabila tikali sur 12 mois soki kombe 14 mois yango azokendeke nango. Grâce à accord à 16 Sylvestre, bino mo monde botirer conséquence parce que les gens yo mo komone bato bafinga anga wana bazata na niveau moko te makambo balobaka na tina te. On attaque individuellement Mokia, mais ils ne veulent pas attaquer les actes et ce qui se pose sur le terrain. Élection Zalaka et Nigaka Zala convoqué, Bachie Moboulou, Basali encore. Mais on a violé maintenant la constitution par l'accord de 16 Sylvestre. Nikamonango Ebso Angwana Doka Angona Motu, et ça opposition mobimate, et ça phrase moko opposition qui osala babati, na kati on appelle bami divisé, Chibala Suka Botoli Bango, Wayo Batikali, Bazoni Gabazon Alande. Bazo est la poste à premier ministre, Bazo est la poste à président de la République. Poste à président de la République, Zangande Moutono parce que tout est dans l'élection, pour peuple ça a confiance, na benga na Rwandais, ba étranger soutenir remettre l'économie sur les rails. Bazo Ligate, Bazo est la poste à premier ministre. Tu as bien posé la question, Jackson Gallos. Voilà ma réponse qui est correcte. Merci. Wow, merci. Mais Batunyo Sobayoki, réponse na yo, Mutumususu, ou alinga tuna question. Okoti na lombangu po to koma penza na suka ya émission. Pour la question mosusu bato bakomi la funa zonga susu po to tangango. Bato bakomi belé. Koko Madera lobi nini to tuna soki azwi bokonzi est-ce que ba Rwandais bakokende to bakozala kaka na Congo. Mais alobi akobenga na bango bon. Nga na répondre na place na été pardon. Naza secrétaire te na tuni na commissi question pour répondre à qui en déjà mais na commissi quand même oko benga na to ba otika na Congo. Allo tozolanda ndeko ezanani bonsoir. Maman Julienne, Blé Souvenir. Merci Blé Souvenir. Tuna motuna na yo et pas ya papa moki azoyo kam a répondre mbala moko na question ya Koko Madera. Papa moki aboui. Ah, bonsoir. Bonsoir papa. Excusez-moi pour nous moyen à bien poser ça parce que ils sont là malgré que tu peux être présent à parti politique, mais excusez-moi désolé pour nous. Vous tenez dans l'âge de Zaraki. Na lingaki na tuna papa mokia. Pouvoir na Congo. Ndenge yebi politique ya Congo. Pouvoir na Congo epesamaka pour na peuple to epesamaka na communauté internationale, c'est-à-dire ba décider batu oyo bachaka bakonzi na bango. Ça c'est la première des questions. La deuxième, na condition actuelle ya mboka garantie nini yo za nango ozo rassurer que ceux qui le ke élection pour gagner. Vous avez la garantie nini to eloko nini ezo rassurer yo que ceux qui élection pour gagner les autres. Voilà mes deux petites questions. Ok, première question. Pouvoir le pesa makapona peuple ou pesa makapona pouvoir union se pesa maka peuple muta pesa ka pouvoir. Même nga nazo senga de peuple la pesa nga pouvoir pour na ko redresser makambo peuple azomona na ko passe. Deuxième question na yo. Garant. Allô? Mais garantie na zanango ils abino peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir aux gens. D'aider. Armée na biso eza désarmé. Ba Rwandais moto bazo konza biso. Mais l'union fait la force. Bakubanga pe bakubaka mindio pe na bakoki. Chose qui est impossible parce que dans l'opposition nous sommes divisés. Eza na bato bazo landela bango pa na bamiet. Eza na biso bazo bunda d'une manière sincère. OK, voilà. Pouvoir et pesa makapona peuple et biso tozolinga poto régler le campo. Voilà. Blé Souvenir, na banjo qui réponse na yo. C'est bon? Ok, abimi. Wow, lelo penza, papa moki ozwi penza show ba congolais ba koti mingi na retard do ba question mingi répondaki bazozongela. Toyambi. Bonsoir ndeko eza nani? Toyambi yo déjà. Allô? Allô, oui.
nalingaki nazwa un peu parti mpona président Gabriel Mokia na motuna ndeko ble souvenir auti kotuna wana eza nani maître Jackson mpo tozoyeba te eza Jackson Kalonji. Ah, d'accord. Oui. Si jamais koya kotuna un acteur politique que pouvoir bapesaka na mindele bitumba oyo tozali kobunda ezali bitumba mpo to reconquérir mboka na biso na maboko ya bapaya. Comment tokoki koya koloba devant bato devant président Gabriel Mokia que pouvoir mondele moto apesaka yango. Ce n'est pas pour ce Congo-là que nous sommes en train de nous battre. Tozali ko nous battre biso nyonso mpo mboka na biso peuple moto azali détenteur ya légitimité peuple congolais ayeba kopona bato na ye ayeba kotia bakonzi oyo ya pone. Ce n'est pas les Congolais qui vont placer le président aux États-Unis. Pourquoi ces gens-là ne font pas Makambouana en Chine, puisque le président Gabriel Mokia a autant que le Bélé Kambo en Chine? Pourquoi pas qu'il n'a pas placé le président en Chine? Pourquoi pas qu'il n'a pas placé le président en Corée du Nord? Tous allez pour pour libérer Mboka Congo comme fort, décision un peuple délicat parce que la Bamboka nous sommes allés dans mon longo peuple Mutozaka qui tantôt il y a pouvoir. Donc question à donner pour tout le président Gabriel Mokia, moi je pense que ceux qui réellement tous allés résistants, tout le monde qui a mis tout là Bongo. Nalingaki nazonga mpona tuna motuna na président Gabriel Mokia parce qu'il y a nolaki na motuna na ngai mibalete. Natuna qui est que dialogue déjà ezali président Gabriel Mokia bakendaki kokutana na ministre belge ya affaires étrangères bakendaki ba États-Unis bazali kosala déjà ba messe noire président Gabriel Mokia. C'est une réalité ezali rumeur te. Tozali na bato na biso oyo bazalaka na ba réunion na bango wana bafungolaka telefone tolanda makambo oyo nyonso bazali kosala. Il y a un dialogue qui sera convoqué la deuxième quinzaine il y a mois en octobre awa. Batowana bazali prêt pour la élection à Tamokete. Si pour le Nazalaki kotuna président Gabriel Mokia nini okoki koyebisa peuple congolais parce que peuple congolais de bazali kobeta ye masasi ye nazali konyokwa mabato batinda kaina nzela se souci akate na bibembe oyo ezali kolala ndenge tomonaka mwana na biso Mbrosi Mokedi babomai mpona dialogue babosani dialogue bakomi bacandidat na minute po bazali kosala messe ya noir ndenge ibiza na monako ezikaki président Gabriel Mokia ozali koyebisa peuple congolais nini parce que élection wana ezali te nde motuna na tunaki lando zela président Gabriel Mokia répondre. Merci beaucoup. Merci. Si messe noir bosa ezali Félix Yena messe noir bosa eza fait Kamere bango moto osala messe noir wana bazo dribbler siko peuple soki basali biloko na bango ne sont pas concernés mais tokotia mobulu mbalo po makambo yango mpe simba te parce que bango bazo protéger Kabila camarade na bango avandaka kaka na pouvoir lokola yo découvrir yango biso mpe todécouvrir yango maintenant mettre bango à garde parce que moto otengi na majorité moto osalaka je wana azo dribbler ba congolais à faveur ya pouvoir à place. Merci. Merci. Tozui, bonsoir ndeko ezali nani wana ezali numéro Belgique. Allô tozo yoka yo eza numéro Belgique donc mutazo benga parti à Belgique. Tozo yoka ndeko. Ah, Edi Bolombo. Oui, merci. Edi Bolombo. Tozo landaye ezali ba tu ya parti à Pepe Mokondi. Voilà. Pepe Mokondi. Baboke tu vois yamboto pesi ba mbote. Tozo yo kabino. OK. Bon, question na otuna. Nabandi président Mokia na noté toujours dit ma élection en réalité. Question na otuna est-ce que ayebi que élection ezali ou ezalité parce que biso a biso toyebi avec moins de 80 jours, moins de 90 jours où il était soyons sûrs et certains que l'élection est zappée. Mais le coup là, voyez, à ce tenir kaka, enfin, on propose à ce tenir kaka, qui n'a l'élection sous occupation. Est-ce que vous allez sûr que avec la machine où tout est affolé, dans fichier électoral, oyo ezali nanu nettoyé te ezala 2 millions ya réserve ya ba électeurs fictifs bakogagner élection wana face à Chandari. Ça c'est la première question. Et la deuxième question
ndenge alobi po biso tozolobaki sous occupation élection ezalaka te. C'est vrai, sous occupation élection ezalaka te. Mais lokola il y a d'autres remèdes. Remède nini oyo biso toza kotia siko na place wana. Mais le remède, les remèdes, l'unique, c'est le grand soulèvement populaire généralisé. Et puis, soulèvement populaire généralisé, normalement, il faut qu'il ait dans la soutenue par un leader politique ou dans le terrain, même langage que le peuple. Ce qui va même langage, le peuple va soutenir le peuple. Dès que tout le monde va comme Burkina Faso et consort, c'est un soulèvement, un grand soulèvement populaire généralisé. J'ai dit bien généralisé. Donc, au Banda, nord, sud, est, ouest et à Congo, ceux qui sont salami, vous allez capable de chasser Hippolyte Kanambe dans le système Mobimba. Et à ce moment-là, on va passer par un autre système, mais en passant par la transition avec un administrateur comme général Dr Mukwege, par exemple, ou cardinal Moussé. Voilà donc il y a les remèdes, il y a de tout. Il a répondre, mais c'est quoi une question il y a qui bosso que pour un électeur fictif bandeko tozozela bazozongisa courant kuna epai ya papa Gabriel Mokia me tolobi boye numéro botuni nga namoni ke tolala parce que biso okomi mpenza na suka bandeko baquestion mosusu bobandela émission oyo bokoti na retard bokotanga yango mais numéro ezalaki oyo topesi ezali 09 51 47 21 21 numéro wana oyo topesi eza bobenga yango kaka pendant émission soki émission esili ndeko kobenga na numéro wana te s'il vous plaît mutu abenga numéro te même si olingo pesa diamant noir message kobenga na numéro wana te donc numéro ya diamant noir tout le monde ayebi yango eza na YouTube donc numéro oyo eza exception mpona kopesa nde tolobi ezali fixe ya ndako ya bato bobenga yango te merci ezali 09 51 47 21 21 donc bobenga te po diamant noir ala libanda te bobenga na numéro wana te tobandeli topesi numéro po bato mingi bazokoma numéro napesi yango susu mpona mbala mibale merci na bino voilà bon nazongi nalingi nano bandela nano première question na yo mpona répondre na première question Edi Bolombo bandela première question. Ok, première question nanga ezali nini machine à voter tozobenga machine à voler ezali wana po lokola bino baopposant ndimi kokenda na élection sous occupation. Bon, première question ezali machine à voler ezali nano ezali toujours na nini toujours mis de rigueur qu'il fait ça là. Bon, électeur fictif, on va dire environ 10 millions d'électeurs fictifs, on va dire dans l'empreinte digitalité, la photographie, et ça dit kakawana. Nous va nettoyer le fichier électoral ou en té. Dino, vous autres qui quand on a l'élection, vous allez sûr que vous pouvez pas être chatari dans l'élection. On a des questions. Merci, ça va répondre. Dana, on va répondre. Zela, mais nani, Edi Bolombo, Zela répondre yo na question moko. Oui. Machine à voler, otozo kende nango, to bloquer processus ya ko kende na machine wa. Mais crédit tozo zonga, oto bandela ngo lisusu peut-être ekozala lisusu te. Ozola nanga malamu. Oui, nazolanda yo. Machine wana totia yango epé à bayotage. Tozo kobunda nango mercredi. Dede. Ato yo zolo ba wana bazakuna eza 10 000
baza na ba printe digital te batie na kati wana. Mais naza na document oseni apesi ba gome bango na bilongi batie nini ya rouge, couleur ya rouge ke bango tu bazo elake bango. Troisièmement, biso nyonso mercredi il faut toluka ba technicien bayebi makambo ordinateur ya bien moto amema po bako kosala exercice wana bayeba ndenge ni kosala. Tozokende te ke tokende kwa ngulungulu po tokende komitika na abattoir non. Tozwi ba disposition yango wana seni aza na réunion na biso ba candidat président de la République. C'est-à-dire que toza pe bara mikete. Toza na bango bosi la résultat final ndesiko boko apporter critique. Voilà. Bon, donc nini seni eza na maboko ya nanga. Seni eza na maboko ya nanga na bishege oyo suki Rwanda wana. Bon, bino bokanisi na kana yo par exemple, bokanisi vraiment que ceux qui ont gagné l'élection wana. Malgré que nengo lobi wana ke bako retirer, bako ilaji l'effectif. Est-ce que nanga ako proclamer yo vraiment pendant que Sadari atawa ako proclamer ngai soki congolais no surtout ayeko voter mokia machine ko pasuka et puis ngara ko gagner parce que ba congolais ba yebi ke mokia za honnête et puis ngara affrontaka bango ne bobenga bakanambe bobenga kaba biloko tu bobenga ngona musika mengana benga ngwa bela yaka obeta bango makofika obaye batu wana basakana na ngate so za mutu akabila zo belela atoza nani pepe na ngara badu beto na beta utaki prison 3 ans 6 mois bona beta ki mutu na bango moko na beti bien donc ngara za mutu akobanga te ngaso na gagner na koleka mais na lobby na yo ngolobi ngara zo banga rie so ngara gagner ba ngara koleka ngara zo ko affronter awa sur place ngara affrontement ezale za makaba ko banga te na kina poto ndenge bango basala ka balongo bakono ba musika no ngara zo ba bango et puis na poser question na ngara poser ki yango nde bloquer siko biso machine wana ezana no suite to ko ba eza machine à vote pour machine a comme suspendu la question na biso dose la réponse peut beaucoup la réponse semaine prochaine soki peut si semaine prochaine semaine okula bokoyoka président mokia na lobi ke nani mutoyo aleki bino nyonso na popularité mutunisi Papa Tshisekedi aganyaki l'élection mais atelemelaki yango mais esukaki kaka te bapesi yango na Hippolyte Kanambe et puis batiaki ekutu na résidence akomaki vraiment à résidence surveillée pendant plus d'une année bango baza na armée Kedi Bolombo soko tuni question ozeli à répondre po to tika pe bandiko msuba tuna. Merci. Freddy Tshisekedi azaki moko na maloba mabe. Webi ke afinga ka ba oxydato pendant la campagne alobi votre fameuse communauté internationale ndia ngo bakangela ka siko butu abi okoleka te. Ne biso to yeko finga bango te. Dede tolo bapa ezana bakwe mususu pe ba Tshisekedi bakende bakomaka te malgré que bino boloba bokotizaka 7 millions de dollars d'euros mais ezana bakwe mususu ba Tshisekedi bakomaka te omoni po bakotaki na basango bapesa bango ba témoin nini mais après to comprendre que bakomaki te bango pe bazaka recon. Bon donc il faut avoir un homme comme Mokia dans la dimakaba faute ce qui n'a pas likambo la ko biso ndenge ezali nde habitude na ngaba mais oya mbaro ezali ke tozo ko elage makambo ya ba nani oyo ba to baza sans après oui 10 millions tozo ko elage makambo ya machine à voter pour eza bloqué eza suspendu ya moto zo débat parce que bien bozo bangani. Non, Tolobiki, Batouana, ils ont bien travaillé. Ekila munena pesa kinga ngumi ya suwa yeteo Paske nzoto na ye pete lokola na malemba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana trouble au mon amour